C'est pas comprendre que faire un asana. Azana il faut chanter. Azanani? Azana faut chanter. Non, non, s'il vous plaît, arrête de dire ça, s'il vous plaît. Faire ego. Jésus de nuances, ouais. Faire ego la net inje money. Banze money na barata. Bon, on va bête esco. Paula Chengani na kimi vula ne bale boso be sala ngando ye. Aïe. Paula Tamboli bakufi basoseka. Paula Tamboli bakufi basoseka. Chengana seki babeli basobika. Paula Siliki likolo mapata ye changé ye. Nga beda chou. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à perdre chou. Elle m'a dit, my love, nga chou. Fidèles téléspectateurs de Trace RDC News, bonjour, bonsoir. L'heure à laquelle vous nous captez, vous êtes nombreux devant vos postes télévisés en Asie, Océanie, Europe, Amérique et ainsi qu'en Afrique. Merci pour la confiance et la fidélité et l'amour au besoin que ça toujours Kolanda émission de Bino Trace Musique na micro et zabongo votre humble serviteur FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les caméléons de la presse congolaise. Merci beaucoup la cadre toujours à émission de Bolingara Mingi Trace Musique Lelo Oyo tozana sengomi ko yambela bino un superstar oyo ça la fierté ya musique congolaise. Il chante très bien, c'est un bon garçon. Et à ça la fierté musique de biso na banze monaye. Lui il s'appelle Lamervani Boga. Lamervani Boga, c'est un artiste urbain. Il fait la musique urbaine plutôt, donc avec lui on va parler concernant banze monaye oyo abeti pe concernant ba détail tout, il y a ba projet d'avenir au Azanango tout au long de cette année 2024. Il est à côté de moi et quant à moi, je dis bonjour artiste. Bonjour les grands journalistes à monde de Choco. Lamervani Boga. Ouais, journaliste. Dites-nous s'il vous plaît, comment Lamervani ça? Comment Yomo mi pesa to isa surnom? On a vraiment comment vraiment ya parler. Ah, ya parler. Comment on a Lamervani Boga. OK. Merci beaucoup. Donc il est avec moi, donc il s'appelle Lamervani Boga, c'est un artiste talentueux, donc il est tout sur la pizza et Bela bête toujours ma solo au Italie. Lamervani Boga. Alors Lamervani Boga tonto yi basko yo na minutes oyo ma solo ya disque ça ndengeni. Ouais, na micho ma solo disque il était na ngobia bani pepele donc il tourne à 4 titres. 4 titres. Ah, OK. Sexy Love. Tondi sous belle fille. OK. Toi mais sous Miria. Miria. Wana sio ba rumba sikone ya ba mystique ya ba danger. Ah. Wana sio ga rumba na ebiso. Mais pourquoi ba titre on ne sera ba kombo ya bana basi? C'est Miria nini? Mais yo bi mingi. Donc mingi to kumisara basi ba ni pona pesa ba moka ba valeur na bango tala ba mère tout ça yebika de ba sens wana tonto yeba skoyo ja ya musique yo sala ka isa typique to urbaine. Bon ngana sa musique net ba fali poupa yo kira maman pas aigle mais kasi biso to ba idole wana ya ba aigle wa donc yo la nani le colonel ngai na beta rumba na beta musique urbaine tout. OK, alors c'est la bisono mon morceau moto qu'on par rapport ya Mira Kanya Miria ce Miria tout comme Miria wana eza sur rumba mo ya danger. C'est ça. Mais so na yem bango mingi obi ke bakoyiba. Na imata mo bukia kaka bandi. Sangisa na Miria ndo nyoso tuana. Na sangisa ba. Mo ba extrême nam to ko kaka. OK, ça va tout banana Miria na. D'accord. Yo Miria. Merci. Ouais. C'est ça. Nga Miria na kini vula ne pale bosobe salanga ndoyi. Nga moto na melaki miel pona ki ma poso. Zoka na melaki chéri Joki na poisonné. Joki na tamboli bakufi baso c'est quoi? Joki na seki
bapeli basobika chérie ya siliki likolo mapata échanger je n'arrive pas elle m'a déçu m'a love et s'appelle Sexy Love elle est tellement très belle dis-moi Sexy Love ce que tu vas Sexy Love réponds-moi Sexy Love où aller Sexy Love elle m'a dit qu'elle aimait moi aussi je t'aimais elle m'a aimé Boga je t'aimais elle m'a lové on va lever laisse-moi suis tombé laisse-moi suis tombé na bonelo ndenge nini naloye moto na mapina ma chérie ye bébé motema o pasi oh là là zonga ma chérie bébé toki tala mwana oyo nazoye wapi atangisaka nga soye apesaka nga posa koyamba posa kobina posa kobwaka mai na terase nalingi nabwaka mai na terase mwana Merci beaucoup. Donc, morceau au sali et sali plaisir mingina maman la bisou Laurence Nzumba Pelusisu et pas ya Paola Schengen kilo ya Londres maman de maman kilo ya Londres voilà maman 6000 Londres mobimba tant on le baba faut la rapina mon Paola Schengen kilo ya Londres yeso kabelo mbongo qui est c'est $1000 ça peut se $1000 c'est un bon côté payer $1000 c'est un bon côté yangwana donc $100 $1000 c'est ça c'est ça ok la mervani boga le loto moni olobi ozana banzembo déjà oyo otoyembela biso tonto yeba siko évolution na marché zoleka comment bon évolution les problèmes les aboué donc to sanga ndeka ba soutien to sanga ba soutien bani tala eza to bana te ba sanga ok donc angano moni ke ni moi jara banini mais neti ba mama na biso neti ba Paola Schengen wana donc na ebite de tala gaye donc kilo Londres asim vivement Londres na maboko donc na habité so na rolo banini ok Paola Schengen na kimi vula ne bale boso besala ngando ye ai Paola tamboli bakufi basoseka Paola tamboli bakufi basosekwa Schengen seki babeli basobika Paola siliki likolo mapata échanger ye nga bedashu je n'arrive pas à bedashu ye ketindai elle m'a déçu my love nga shuye ketindai maboko banke na ebisi bino donc ande musique ça donc yo confirmer que ça industrie musicale et cité ngai ne musique industrie musicale ça mais ça mise mon plan moi so ko ba ki za usine musique te bon wana bango bata théâtre bato théâtre bango ba sa ba théâtre na ba TV ba ba buso ba na ba internet et tout ça te abeta ba génie ke kanga pa abeta ba musique donc o ça fait que ça usine musique Congo ayembango bon wana vraiment na ebiete vraiment de na ebiete vraiment te biso to abeser ba producteur to ebi ke ba Paola Schengen bazana ba Paola Schengen bazana mukonza ba mama tete ndai maboko bank donc ve na biso ebi kutu ya bandali kutu ya Willy Musheni ya Willy Koda Mboka ya Willy Musheni Koda Mboka de wana kutu grand pote wana kutu ya lobelate donc tala neti bato neti ba Hervé Achou Hervé Achou ba dollar na biso ba dollar de neti kana paradis expliquez biso non banzembo tso yemba ya single to album to maxi single te ouais banzembo eza de tolo bani eza ni maxi ni single ok et moi ba titre ça na ebele ouais mais et c'est ngande so ba combo ya ba toana nde so ba prêtre ba prêtre so ba somi banzembo wana c'est ça et ça la bien necho ka ba mire wana necho mona mire wana déjà
Bamira déjà na Paola Schengen déjà bani simbi déjà c'est bon. Wana dia pepele na yesu. C'est ça. So aussi sous babeda chou tangoka. Je n'arrive pas beda chou. Je n'arrive pas nga tetenai. Ma desi. OK. Achou. De homo na banse mweza nango tellement trop. Isa ngande batako yembela de ba patron de toi na besoin vraiment botia biso maboko tout le monde neti ba mettre avocat ba mettre avocat kila ouais yé mukonza ba héros yé ba héros so pana neti kana film mystique. Merci beaucoup. Donc Boyo Kinenge artiste la Mervani Bogane le bidon que Paola Schengen qui à Londres donc industrie musicale yo avant de waza pour ça ba pour na bino tête ndema boko banque Abeda Chour le patron Bogos Yawili Moucheni code ya Mboka plus 243 donc l'artiste est là, c'est un jeune talentueux donc azobunda toujours faut te maboko ba talent bonde faut bimisango toujours et pesa pena makambu. Alors la Mervani Boga le autres mona musique urbaine et ils ont se propulsé ils ont yé dans le monde entier grâce à Innocence B Innocence balu mende a pesa penza en player au monindeni na yebi Innocence obinini non, s'il vous plaît, Koloba Bongote. Ouais. Ngai mukolo bwena fani na ochepa na sukoli. Nga mambwana. Na ebiti na eba mundeni mamba ba Innocence. Non, si vous la Mervani, tozanga la Congo, tu botem la Congo la Kinshasa, tu yebi ba génération musique ozo beta, surtout musique urbaine ozo panza sang ozo kende de part et d'autre. Innocence biso le yebete na okamwa. Aye manje monini ponga na yaka mingi mi ba chanteur. Oh mais il chanteur ngana ba musique ba rien. Mais pas il pas chanteur, azaba chanteur parfois pas rapper. Mais ngana biba ni ba chanteur. Ni na wolo baniti banani. Banani, basé belé. Ba chanteur ba musique ben. Ban niti ba gezi pe aimba ni musique ben. Fabulous aza na rappeur. Ozo king na biso na vie na biso nani aigle wana utu roi. Mais par rapport au lobaki lebi Innocence biti monite gina kamwe abeti banze me belé na ba diamond abeti banze me belé na ba artiste belé. Mais kasi faut comprendre nga mingi na ka ba chanteur nga soki musique ma ba bu rien baninga na ka ngote qu'est-ce que moi te rompi la musape ba tu peux ba nindi tu kira rumba mais moi urbain pe beta pe makasi ça na ba afrobeat. Ouais tété eza na ngobani normal so par rapport na nga vraiment na fanda bwena ka ba musique ya bongo ça vraiment moi passia de moi passi vraiment tangela biso 5 artistes au basala fierté musique congolaise na musique urbaine au ba beta pena kitoko au basala fierté il y a musique congolaise mais beta est-ce que musique urbaine 5 artistes 5 ouais et belé 5 kaka Choco. Ouais, Nazoka. C'est grand journaliste. Ouais. Qu'est-ce que tu tournes en biennoisé yo? Ouais, si. Mi tourne en biennoisé yo. 5 kaka poto yiba. Ex bon, to 5 sapé na bao yo basa libanda pe bani ba pe baba Congolais. Ah non, le bia Congo ya yo ki na su libanda. Mais ba pe baba Congolais. Ah, bon ça va kasi toki. 5 ya Boso Totangi. Fali Poupa. Aigle King. OK. Tous à Gins. Tous à Dadju. Et troisième déjà. Oui, troisième c'est mi balé. Tous à la Mervani ni Boganga moko. Boya suka tous à Guess. Yo kira l'alignement la bango ka o mikodi sina yo mauvais. Kasi nga moko déjà bani nazawa na ti mote so na tangi kaka bango bani na mikotité. Bon interpréter biso nzembo ya artiste moko o linga mingi na Congo. C'est seulement interprétation nzembo na yo. C'est la biso ko yo nzembo moko ya Fali Poupa ezala depuis banda to pe komi lelo moi chanson sepila no kaka mo extrait na kaka. Ya aigle. Ouais. Nzembo belé. Yo mo ponat. Après au bête biso pe ya Gizma wete. Mais bando na aigle. C'est moi. Baby wana king. Ouais, vas-y. Na moi tu nzembo ya la pour na titre.
Pona nano. Ok, betela biso nini nzembo oyo tout ça Sixi Mikolo de la Renta. Bibi ouais. De la Renta. De la Renta. Vraiment on a kangango bien. Ok, on note. Ok, Steve Lemba. Ok, ça va na comprendre, c'est là. Vas-y. Nga yo kaka boye, bino kaka boye. Nga. Voilà les Didi. Ouais, les Didi, vas-y. Yo kaka boye, les Didi femme modèle. Nga. Les Didi yo Africa, moi ça fait me. Comprendre. Moi, c'est un magnon, c'est ça. Merci beaucoup. Les mecs, pour la chaîne, la CP, l'extrait. Alors, c'est là ce qu'il y a Gez Mawete. Et puis, bandé, mon aïe, ça va misser. Non, pas ni là, kaka. Non, pas vraiment bandé, moi. Bon, olingi ni moi chwana moi extrait. Olingi ni bébé, olingi ni. So qui peut bambongo na pesa. Merci beaucoup. Ce que tu as clôturé na fait rigola. Jésus de Nias, ouais. Fait rigola, net inje moni. Banze moni na barate. Bon, on a bête ce qu'on Mercure. Tu sais qu'on a 6 années la Mercure. Fait vraiment ni vraiment banze moni eti na za vraiment. Ah, bon ta moko yo kangote ya ta moko kangate. Bon, banze moni kaka na nzela o kaka ka banze mo beta gugu mais ta vraiment ko yo ka concentrer. Moi pas si vraiment la bandier mon vraiment moi pas si pour bandier mon vraiment na bandier mon vraiment na kipate na ka rezo beta mais la mervanie ta ya ko soigner pour na concentrer ça que la mervanie l'autre s'il vous plaît kolingate o échapper biso parce que te bi faire gola ça ba likolo mora makasi parce que te ma fallait mané ba vo mora c'est ya bo maîtriser voix fali boye ba banzemba fali mingi mais abongo te choko tika mambo faire ndia za bongo faire ndia za bongo ay ma likolo te non ay ma likolo ay ma deuxième na ya les bon ça va Paula Schengel qui Londres Hollande biso le contrat de tu fali fane mutemba likolo bania sanu yo kaka na ba danger bani yo kanga na pour ce nzembo moko ya nzembo moko a fait rigola o embela biso regarde-moi nzembo regarde-moi ah eza ndeni nzembo ah modi sikoyo menga na baba nzembo bongo te zela nzembo fait rigola neti nzembo ne qu'est-ce qu'on a poni regarde-moi banzembo na ay makala lukangokas yembango comprendre wana c'est pas 5 kg ba fleur te wana c'est pas comparer faire ndia sana Azana faux chanteur. Azanani? Aza faux chanteur. Non, s'il vous plaît, arrête de dire ça. S'il vous plaît. Aza faux chanteur. Faux chanteur. Regarde-moi balikolo o atika ayemba likolo. Bon frère, ayemba nini? Acha misa balbom yo tinje mbebeti banje Dynastie. Faux bachana biso epola. Ah, bon, yo loko là ozali un correcteur, o corriger bon, corriger ce que banzemba firikas. Corriger. On a appelé ce titre 100 kilos. 100 kilos, zela. Il faut dire mon anako. Ok, vas-y. Aksa osami samo besu andi. Topa osamo besu andi putu chéri. Ndenge nini okokyo sale lengi boye. Talanga nakanga mie. Nakomi kisengi. Nokola mwazole mbola na monoko na ye na kometuna bakese zanga ba réponse chokona kometuna bakese zanga ba réponse on comprend bon banzi mona na ba vraiment nyoso te oki moi parti wana on comprend que bani correction ça. Merci beaucoup. Je pense que vous qui n'era le lobby donc tout le monde qui n'est pas ya émission na biso trace musique sco tonto yeba parce que vous qui n'engue artiste la merveille la mervani boga n'engue ayembi la mervani boga tozo mona Adidas Arena ya Firigola le le koyebisa na vino Firigola n'engue abeta Adidas Arena te Firigola vraiment ni courage na ya courage donc ngana féliciter ouais pour bani so total na ninga normal baza génération mona fait na biso nani aigle roi ya musique ya Congo ba génération moko ba génération mona fait na biso roi ya musique ya Congo ils ont confirmé oui génération moko comment bon baza génération moi par rapport que il fait rigola zala côté quartier latin na biso na nchone na fait na biso aigle
Et pas à Kofelo Midi. Ok. Faire pas à Wiranson. Après, si vous faites, aïe sur Hollande, dans les sous-sous, et nan vient à quartier la terre. Mais par rapport à yani ya mamde ils ont kinde. Faire à Landa nani? Nani king na quartier la terre. Faire à Landa Fali. Oh, nandini. Mais mais oh, t'es là. La mère Vanny, s'il vous plaît. Bablo Rolo, émission na biso, trace musique et état ma porte du monde, bon Landa you. Le bon Maramboise solo. Faire à Landa Fali, la quartier la terre nandini. Alanda qui est en fait go la fan du boy. La fan d'accompagner. Nani wana aigle. Aigle. Aïe Hollande, aïe si autant aïe. Aïe si au moins batrota, aïe écoute des aigle. À zo préparer. Ni droit chemin. Droit chemin. Album na TPV aïe kende. Les lopende via commis. A beti batrof. Fois barena. Stade de Marty. A beti ba stade de Marty. Yango pe sous. A beta pe sous double. Les double Marty. A beta. Samedi dimanche. Ouais. Bien. À salito, na biso na monde entier. Et à beti ba sali belé. Mais faire pas ça qui on est passé payé. Ouais. Faire payer à bet Tagista de Martina et moi battre bazaki moi ndambu. Bato c'est nini? Moi ndambu pe bazaki. Non, attendu c'est quand même martyr. Ouais, problème te wana vraiment na habité. Oui, habité. Mais quand même dernier que obeta so ba didansi wana de azam to féliciter ba nipota la aigle déjà azadi ali kolo. De yeso azolanda aya moi un pas et ça les fait plaisir ba ni taper parce que non Hollande nani. C'est non Hollande non nani. Oh, même mutalanda aigle ça et na mutu no ferreti. Oh, ye mutalanda. Donc ils ont confirmé le faire Hollande aigle parce que a ça la ndenge production singa a beta ba concert na makamunyoso yo bikala yo bikala faire gola kala faire gola to na kala tangu aigle a beta ba featuring banina ba Olivia banani ye faire bandalo bani ote UPA ngana bakarumba UPA na bakarumba en plus ils sont au tchata na barumba ngo omona denge omona barumba falinde eza ni likolo koleka ya ye soto esu na ba musique urbaine omona ka aigle zaka danger donc toza na tate banito na comparer ba mama bongo les faire il faut botiaka na place na ye aigle il faut botiaka roi donc toujours likolo ebi po yo ebi de type omona peut faire a kende robeta ni so ba dance arena bon nyos wana ba eba ki fait rapport na fali ye motanga ke kuna akei botenga na musicien batuni yo oti wapi oza musicien ya mboka nini wana fait batuni bon batuni ni fait gola bité ngana musicien ya mboka ya ba fali pupa na aigle mboka ba fali tandis que Congo za biso nyonso mais kasi Congo mboka ya fali pupa ni Congo mboka na ye bani fali biso tuto e bimwa na bandali bani mwana Congo tout ça si autant on faire ke kuna à se présenter na combat fali ndesi o ba autoriser bani ndi ba pesi ni moi sali wana bani po abeta bani pe sali moi plaisir pour voir que na ye moko bani banga ba été c'est ça le problème o biso ba congolais bani toza ba ignora donc fali nimba fongoli ma ba arena tout ti ba artiste mso Hollande mambutu type biso tozo ya peto bet taper ba arena wana tout ça nena bet arena mais ngaiti yo bitenga fona bet arena bani so na zi producteur bani na bet arena ya wili musheni mwana yoyo musheni ko damboka Paola Schengel la mère Vanny boga yoyo pa bet taper mardi plutôt arena Malonde mais sikoyo nebité qu'est-ce qui se passe entre une fille apparemment auto que minga on a problème à faire gola za ni vena biso bani congolais bani lokolanga so tala siko par rapport ya ba vitesse ya batu ne mameke ndele ya CV yango nde problème yango nde ba congolais ba comprendre te wa lobaki mabe non biso total ma ndenge ezokendele na mboka c'est ça le problème album ya chemin de la gloire et utiko bima bientôt là oyoki ondenge ni chemin de la gloire ya Héritier Watanabe bon depuis bon nga vraiment
bite so ebimi na ebite. Ah oui, batelo ebimi bientôt la yembele ou nzambe abeti pe moi collaboration na sœur Trina Foukia qui chez sala passant o ya Moïse Mbie. Na ebite expliquer ngana. Ah ndeko nanga to za kina biso nyoso o ya. Na yeba nini? Ba ba reloko so ezobeta partout les ezobeta. Ngai ebeti. Chemin de la gloire du pe bimi nzie molo moko yembele nzambe kangi déjà Congo mobimba. Ah, oui. Bon, ngai bon, na ebite ponga na okaka ba musique chrétien, ndezo beta mikolo. Wana vraiment na sina otate. Wana vraiment na okina ngate. Parce que par rapport il y a ndeko la biso pe Fabrigas a obeta pe na casino de Paris. Bientôt là livrer concert oui, maestro. Au moins qui va sur la valeur il y a musique congolaise. Ah, c'est ça, on courage vraiment de il faut féliciter bango. Il faut féliciter bani courage, bani akende bien. Alors message na yo ya suka pour na clôturer émission na biso au kono bani na ba landino surtout il y a Trace RDC News. Trace RDC News. Artiste na bino ngayo donc tozanga ba soutien ba niveau soutenir biso wa numéro na ngai za téléphone ni 039 OK 519 876 il faut banda plus de 243 pour la bala poto ba comprendre. OK, système abana poto. Oui, va comprendre. Plus 243, OK. Plus 243. Oui. 39 519. Attends. Le bip est numéro en moi déjà. Moi j'ai plus 243. Ouais. 39 519 786. OK. WhatsApp kitoko, appellation kitoko, de na bo sanité. Ba dédicace. Na bo santé bambote na bino mamu Kenzolo mukonza ba mama. OK. V Mike mutema ya asini ya pembe. Na bo santé Ange Ndongala le grand mécano. Na bo santé Tibwe nani boss Roko na bo santé boss Zara nani boss Zariza de na bo sanité nani jogo na pesi ombote Paola Schengen ko bossa ne pété te wana mkonza ba mama de Paola Schengen kilo ya Londres mkonza ba mama artiste na bino baninga yo c'est ça de bo soutenir nga vraiment bani bo tchanga poa tete ndai maboko banki ya Willy merci Koda Mboka donc netika na paradis Hervé Achou jeune millionnaire. Merci beaucoup. Badola net na paradis maître avocat killer. C'est ça. OK, merci. Merci artiste. Na paradis. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup la balandino surtout il y a Trace musique et bozaki bongo liboso ya ba poste télévisé na kolanda émission na bino Trace musique. Merci toujours ndenge bozu di ba kolanda émission bo partager bo commenter et ko salanga penza bien. Merci beaucoup la maman Paola Schengen kilo ya Londres na bosete ya Willy Musheni tete ndai maboko banque na pesu mbote nyon surtout au bolanda biso na bosé pété le sous grâce Cano. Vous et moi on se retrouve à la prochaine. Bon sur des programmes sur la chaîne RDC Trace RDC News. Bye bye.